Voilà, ta mentalité batou. Donc ngana koloba na bino bakonzi yango oyo bosengaka ba ujana pona ba plaisir ya bakisi obino bokenda osimba mutatinda bino te. En tout cas nga penda quel que soit bambongo na yo, quel que soit titre nyonso tu ozala so na kutuna likamabu na nde ona ngai moko okufa moko obika et biso tout osara prison hein. Eza ba papa wana nde bazo approcher ba ujana na sens nini pas. En tout cas, l'État penanenga bandi likambo oyo opération ujana afungolela ngo misu. Et puis bango moko pe lisusu bakondi na se ya makambo oyo bango pende ba promoteur. Donc ba biso to koma expiré, bango ma plus mingi ko envier bana ba 15-16. En tout cas, c'est to bino bobeti, botala pe na ngambu na bino moko pe bakonza mboka na biso. Bozo faire partie na base ya kokolisa ujana kola oyo ekomi lelo parce que bino nde aza ujana to aza na âge nini po mikolo bakoma olinga na bango aba mike 15 ans 16 ans donc eza ba makambo bango bakota et comment otinda bango na ba 15 ans 16 ans donc ba biso o bakoma benga biso ba soki mazembe si c'est quoi là je sais pas le popo mon entier botalelanga Congo température, ya maman Rosette la fleur, Nadambu. Après avoir défilé là-bas, site Pola, mais cette fois Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette la fleur d'amour, jeune à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Bah, émission sportive. Émission politique, donc, nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Nous avons information à temps réel. Congo Température. Et y a mon pépé Asika. Ya Tobina Congo Température. Et y a mon pépé Asika. Bienvenue, ma chère internaute. Il y a Congo Température avec Peggy Titan, le parallèle de la presse congolaise. Bienvenue dans l'émission Nabino, vraiment émission Bolingara. Kitoko, vraiment, Boïsa Nabino, plaisir, Mikolo, le lac à Congo. Au péto salaka, moi, analyse sur le net. Mais mingi. Avant na banda nazo pesa mbote na maman Rosette la fleur d'amour ozali patronne ya site oyo pe na pesi merci beaucoup na Igor Mintu ozali kolanda ngai na molonga na ye maman Denise Fabiano depuis Belgique soki Nathalie na kati Allemagne na moni wana garçon plaisir projecteur ya Bundes na zongi pe lisusu na kati ya Londres na moni Jolili ata l'enchère ya annonce vraiment bateau bozora vraiment plaisir ya kolanda site kitoko Congo Température ne vraiment to ka mingi ko sala bino musala professionnel parce que tous appels professionnels yango Peggy Titan balubi que le savoir ne ment pas les autres solo là vraiment likambo o ezali ko déranger vraiment vite professeur Kinshasa ou tozo mona phénomène ujana to éviter ce que uti wapi mais eza eloko mo déjà ibana nango depuis kala to mona ba fiotifier ce bagnonyo mais cette fois-ci ujana donc je serai pas seul na plateau na biso vraiment il y a le lac ya Congo o tokozana concert na ngai Sarah Tola parce que c'est une dame qui réfléchit bien au pays Mikolo na sur bozomo na façon ndengenini azali vraiment ko défendre surtout presse en ligne surtout na intelligence na vraiment to solo la yango to yeba facteur nyonso to kolobela yango par rapport d'abord il y a sujet oyo ya biso phénomène ujana d'où ça vient eza nini pe en plus eloko eza makasi bakangi bana mais bana wana bazali ko mema bango wapi to moni na ba bisika misusu na ba boîte de nuit misusu ba bimisi ba drogue bana wana baza ba mineur ba prostituée mineur vraiment tokosenga na papa na biso colonel Elvis Kasongo je pense soki na bosani kombote kombo yango wana o vraiment na André Kimbuta ba s'impliquer qui vraiment pona lisolo yango pona ko banda déjà je vais dire bonjour na invité Langai parce que toko solo yango vraiment long et large boromona toko toucher ba facteur nyonso même côté ba musicien toye bayango et surtout banana lelo bakangi bango ba someli bango ba mbetu place bazali kola est-ce que bazo kende na bango wapi pe solution ekoza wapi ne toza na plateau déjà je vais dire bonjour na Sarah Tola bonjour Peggy Titan bonne santé ouais santé ça va par la grâce de Dieu. Moi, Mikolo, vraiment, on a très attendu, surtout sur Internet, par rapport à vraiment tout le monde a analysé tout ça. Mais les mingi, tu as mis un plateau pour un solo là. Natina Valé qui n'a yo,
banana yo bandeko na yo o tomoni vraiment likambo ezo salema o ezo toucher même bandeko na biso o bazali bana to benga ba diaspora par rapport ya phénomène démoniaque o ujana tomoni mesure prise na l'état zu prise wana akangi bango mais to to basara to est-ce que mesure o l'état ezui ya ko kanga ba mineur wana prostitué na ba misusu bazana bango ba ndumbate mais elle a télécara mabe ça va tout la peut dire quoi d'abord na depuis émission na to bandi tu peux dire quoi par rapport à question premièrement na pesi mbote na général Kasongo et donc ba autorité nyonso ya mboka na biso Congo décision au bazui eza vraiment mabe te titan moni toi ba parents tu vois toi ba parents et ils ça passi ils ça passi puis Sony premièrement ngana ko s'attaquer plus au moni ujana eza club ya football définition ya ujana elakisi elenge et ujana elakisi ka mwana mwasi te ndenge obazo memela kombo ya ujana en fait ujana ebanda kotambo na monoka batu mais ujana ezi en pleurs et bêtise nango ekoli plus parce que biso ba journaliste ponga benga biso to ba chroniqueur te hein parce que sotali na bato ba legra na TV na biso leki bango na mambibele donc même na vitesse toza likolo na bango donc nga benga rango ba journaliste biso tout andenge mo to sara musala moko et non ba chroniqueur donc omoni biso ba journaliste nde ya internet nde to sali ki kombo wana ya ujana et créer ba problème et comme lelo ceux qui ba commencer ba décision pour na bana ujana nga tala ndeko moko ya mwasi ye moko non a latinon mabe na ebite titan so yo koki kozwa temps wana baleki ya basi na ebite soko bota mais na ebite soko ozwa temps ozwa mwana moko ya 15 ans ataza prostituée ou pas parce que batumsu bado baza prostituée ozwa mwana moko ya 15 ans ozwa e ovandisi ozu caméra obando sa na émission la sa position boy donc ça tu vois cette fille hein a mutu monde ya okanga pena ne mwana mwasi wana parce que lelo so na biso ngai dernièrement na autre chose à 4 appels à ba fille ba ujana wana o ya nga pena ngina leke émission nga binga sa que émission bêtise te. Moi j'ai mes enfants na ba na nga basi bakola j'ai pas le temps ya ça ba bêtise na télé nazwa mwana mora mwasi on dirait parents moko za na mutema te oyo ko lakisa tanzela te tant mwana na yaki pourquoi pas yote yaki ata ote yaki obimisa vidéo wana lelo etamboli na maboka ba konti na biso ba kwesi o esengela ki ba kwisa. Moi pour nga na penser ça idée moko bien ça n'engage que moi parce que mingi bolobara longwa kuna wana na lobi bien ça n'engage que moi et ça idée à bien et puis so bakangi mwana bakanga na ba parents et lo ngana ko senga ngwana même na ba boîte so bakuti mineur bakanga bango parce que l'indimité a on a flat hotel MGA mineur à Kotara je ne crois pas je ne pense pas aussi donc ba flat na ba boîte boko tara ba mineur franchement en tout cas c'était pende betami nga na sepeli nango nga personnellement na sepeli nango parce que toi ba parents toza na bana et au mona mwana moko mukia kenda ki na uniforme na classe aibike bavanda na boîte moko boye na mo ineti boye to na biso na mo itoza à l'aise malili et tout courant calme donc ils appellent na ba boîte moko ya ba jar boye et kota nango ba mineur aibika osa et moi changer lamba après a obima na ena moi petit chéri na eso pende nini place bana ba okendo be ba koluka vie mais soki lelo yo mibeko oyo ba kontina biso ba kwisi ke mineur akota boîte te parce que ba mineur ba tondi na boîte hein chaque samedi dimanche bango na bango parce que nga kota na nga ba boîte wana te mais chaque samedi dimanche ba sara mo ekonzo na bango na ya ba garçon na ba fille ba ki osa buzo bana ba boîte mais soki lelo ba bandi kokanga ba propriétaire à ba boîte ba propriétaire à ba flat ba journaliste bazo zo temps ya oyamba ba mineur ba kolisa kombo wana ya ujana je crois bien marambo est aussi là étant nzela ba chelo ya ba mineur ba lorota bango nanu po moni mutu nyonso tata mutalibo maso ba kangi to ba toute famille yaka donc tant famille wana remonana après ba s'en charger ce qu'on a famille quoi ba luka ba ye ba droit d'enfant et côté les melaye pourquoi moi naza balabala donc c'est un peu sanganga la mona on m'a bêté pour nanga eza initiative moko ya bien félicitations à ba kondina biso. Merci Sarato là on continue avec toi
Et ça, le roman n'a tuna. Les autres hommes ont éducation surtout. Yo zobi que vous a déjà mère de la famille. Deux hommes ont parents misusu. Tant que bana na ba bimara libanda. Est-ce que le lot qui écoute ma bébé bandi le baquet ils appellent pas si nous ça la bon parce que tout mon vidéo sur Koloba moi na mso ça la vidéo za ujana pona zoka $5. Peut-être ils a Dieu il y a encadrement pe anda côté parce que yo so mwana na yo pona bima libanda alati déjà mabe alati la masse en soutien pe alati babenga ngo nini par exemple pantalon to jeep sans caleçon sans sous-vêtements ni to benga rango surtout ba parents de mutu bazo bima fautif l'état s'est impliqué pour tout le baga te que bana wana pe baza ba place ba bimaka marqué baza ba mineur parce que yo ko lobanini est-ce que ba parents bana problème te par rapport les autres monde ngo que éducation et baby mais bana msoupe ba comment copier azana une bonne famille mais tant amoni ba camarade yé pas ko luka ba copier maintenant ozana c'est ko beta pe ba parents pour na ba parents biso ba parents parce que ngami longola parenté na loi ba fio ba boya na bango kokola kwa ngana na nga parents pour na biso ba maman na ba papa omoni yango mona ranga lo bara plus que ba botaka na calcul hein soso alia loko ekoki na mongongo na ye bota na calcul oye ba ndenge nini oko gérer bana na yo et puis ba botaka par âge omoni na âge nga na za boelelo na makasi a olandela bana éducation à bana mais yebisanga une mère de 55 ans peut-être azana jeune fille à 12 ans 14 ans akoko landele te je te dis akoka ko gérer epete akoka ko lande éducation na été parce que ça colle à lembi azana force wana souste donc ana force wana souste que alandela mwana sala boeto a éduquer mwana tant on est zalate en tout cas phénomène ou jana et za base outi na ba parents et éducation o outi na ba parents bana balanda pe lokolo na biso ba mère maramto salara nini olakisa bana nini ote ya bana yango mingi na lobara ko finga c'est bien bon o finga na osala bezo ko tala biso tout lukala mais lobby lelo eza ujana lobby tamsu se kuta bana na ona kombo moko boy faux donc biso ba parents faut tango zondima ko bota zala mamati zoa responsabilité na yo gérer moi na o éduquer bien parce que lobby na ye eza maboko na yo so tango c'est parce que ça ba parents ça comme ça bon la bien comme ça moi na bien ebandeli et comme a foutre la moi na minerval et comme lelo lobby moi na lelo ko bengana lobby ko bengana moi na baye akati classe avandi donc tango zo bota comment maman na maramunyoso yeba ke mwana alataka yeba ke mwana folia bien mwana faza la bien pour envier mwana faza la boye mwana fo solara na yayo kakayo donc c'est un peu ça donc phénomène ujana pona nga euti na base eza ba parents donc so bakangi mwana ujana parents bimi ba lokoti na parents parce que base que mwana wana koma na balabala po nanda kuna ngo bima no sans soutien ndeni et ben non ndeni ba molungi totali bango na molia ba lobi molu papa arrête ça quel genre de mulunge babotama na poto to na kiniti biso tout ora na kinango awati babotami na mikili te atakutu mwana ngo abotami na poto ayekini awatambola sans soutien mibenga ujana non eza phénomène moko eza très bizarre et na balabala oui mais pour bana ba embrassango ezouta na ba parents ndé mwana cause la facilement influencé à embrasser phénomène sans soutien embrasser kindumba et tout consort là mais base penza et soto landi bien ezara faute ya ba parents donc ezara ba parents en tout cas pour nanga so bakangi mwana za na mineur pas comme a komi bongo ya faute na été donc koluka mingi ba parents mingi pe ba journaliste yo bazo sala buzz na bana ya mikienengo wana ozwara mwana bato laksa position zongisa en tout cas fi ana mutakokangisa sincèrement amuta okangisa so razo landanga aye bango amuta okangisa so ngapna na mona nai na obengele mbila sincèrement parce que mwana wana akoka oza mwana na yako oza pe mwana nga collection mwana bato na TV bongo azu permission ngo wapi donc atanga penda so akuta nanga na nzela e baki na okange na obenga mbila. Merci beaucoup Sarah Tola. Ezana bato baza na poto mingi ba osala pe ba commentaire na bon bazolo ba homme politique ba responsable tout le monde ba papa ba on pe baza lokola ba promoteur
ya ba ujana parce que tout le monde a un grand papa de 59 ans mais azolanda mwana moko peut-être à 16 ans pour la lati soutien té pour la lati nité le lopé ba homme marié et ba femme mariée misusu ba komi pe ko kebisa ba mibali na bango par rapport il y a phénomène ujana oyo vraiment inisi mboka vite province ya Kinshasa Saratola tout côté la image mo dernièrement à tomoni un homme politique na mwana ya mukie balobi bango baza ba promoteur ya ujana parce que o bazo sala na bana baninga est-ce que na bana na bango parce que za bato musu baza na poto ba pe na bana bango batang sera classe baza a mais ba komi ko banga bango pe balobi ke balobi ba promoteur eza ba homme politique Saratola est-ce que ekoza la pe ke yo nengo zawana ou bien moni ndeko no moya mobali azobima na mwana o akoko benga epe papa. Est-ce que phénomène tout comme on a Kinshasa tout le monde a bana bazo signé na bango par rapport à ce que tout le c'est dit à quoi et ça que ba papa wana bango bazo approcher ba ujana ou bien ba ujana bazo approcher ba papa wana et ça ba papa wana nde bazo approcher ba ujana na sens nini au monde lelo titan monde beba nango to komara na marami balé soit nzambe soit ngambo wana. Donc bato belé basala pe choix na bango pona ba bien na bango pona ba titre ba kombo na bango pona ba intérêt na bango personnel bandima na bango ngambo wana siko na ngambo bango wana ba koma na ba condition ba koma opesa bango phénomène ujana effectivement phénomène ujana phénomène lesbienne et outi pena na ngambo wana et outi kota ba papa pourquoi et ana fille moko abetelanga lisolo abinanga tola oyebi ke biso na ba maso to komi nango nga zo comprendre soute na kutana na papa wana linginga oyebi ka aka muto oyebisanga ke na sepeli na yo mais nga yo moko boye na kokobima na yo te so lingo bimanga nanga il faut elanga bana mike ya âge nini 15 ans 16 ans bano ba obima sika bazama na mabele telema et tout. Donc na yo comprendre que na koko so eza na mboka bana ba komi influencer na mambala. En tout cas ngai penda na lobango kande na boti bana nga na pasi na bunda na kufutela bango minerva la pasi ko bunda na éducation na bango bino ba fio bomesana kozwa ka bana batu ya ba mineur parce que il y a une bande de filles qui fait ça bino batu bozwa bana batu pongane na boye na mwasi kitoko so na lingi na mibimisa po mibali balinganga mam na kenga moko mais bino batu bomona ke bolekela teka babenga bango ba teka bomesana kozwa bana batu nga mukona yo kaka ndeko nanga mwana tante mwana cousin franchement bato ba ndo funda bino na l'état basa acquérir parce que l'état pe moko na mona va protéger pe batanga mabe poko ke funda pe boy akangie ache na prison un temps moi na bino de ba babysier ya betka msu 3 mois bimine prison mais moi na bino za beba mais en tout cas Molière jour anga roya Molière petanga roya yo petit un jour ngo loba na sara to l'émission yo alobara déjà donc ezouta en tout cas l'état vraiment ce qui a rota la base ya ba mineur abandana ko luka biso ba teka mwana batako zala est-ce que bakenda olanda bango tina bekol ba luka bana batamike tina bekol bando flatter moi bilamba moi chombo moi nini tu es ma copine et tout un jour pas bengisier après bando laksaye tala basala kaboye papa na opeso monge belé ya konvoima na vie na ye ta msu bino ba parents botika lonvoima te parce que moi na sora ke ba meme papa moi apie ta msu $20,000 aya na ona ndako te alo banaka mutamema ki toi touche ça bando sombelanga biloko ndambu mwana pa ozane na mayele na mte ya zonvoima mwana zobeba. En tout cas l'état pena ninga bandi likambo oyo opération ujana afungolela ngo misu et puis bango moko pe lisusu bakondi na se ya makambo oyo bango pende ba promoteur po mikolo ba komo linga na bango ba amike 15 ans 16 ans donc isa ba makambo bango bakota et comment otinda bango na ba 15 ans 16 ans donc ba biso o ba komo benga biso ba ceux qui mazembe si c'est quoi là je sais pas le popo donc ba biso de Roma expiré ba Roma plus mingi ko envier bana ba 15 16 en tout cas c'est to bino bobeti botala pena ngambu na bino moko pe ba konza mboka na biso bozo faire partie
na base ya kokolisa ujana ekola oyo ekomi lelo parce que bino nde aza ujana to aza na age nini voilà ta mentalité bato donc ngana koloba na bino bakonzi yango oyo bosengaka ba ujana pona ba plaisir ya bakisi oyo bino bokenda osimba mutatinda bino te en tout cas nga penda quel que soit bambongo na yo quel que soit titre nyonso tu ozala so na kuti na likama boye na ndeo na ngai moko okufa moko obika e biso tout osara prison sko olenga ndeko na nga kende perte yo zala vitamine yo okufa ngane na sa prison donc eza bilo mo boye na ba haine nango ba bilo ba viol ko violer bana mike moi ça me dépasse elekela nga donc ça la nga penza bien te base penza ya kokolisa ujana bandeko na biso ya poto ba fan ya site na biso kombo ya Congo températique donc lelo penanga na zo sabino ki moni base ya ujana euti na bakonzi mboka euti na ba grand homme ya RDC euti pe na ngambu msupe ya Brazzaville nyonso wana koluka moyen de vivre koluka moyen de vivre wana ngana opesa na faute tende batu balobaka mboka te koluka moyen de vivre wana euti base na ba parents tant yo tala ki possibilité poche na pourquoi que bota okama bata yo ko futa mona minerva te obota bibota bota poani zana ngo moko mibalo ebiki no bando futa oyo na oyo équilibre kozala boye tango moni que tu n'es pas fort papa fanda tana moko wana mama bo vanda ko bota pe na zuwa te pour bota mseza papa te uta pe na ba mama tout ça là ezo créer biso ba fazer ba ujana et donc base nango ezo yana mambebele po bango ba profiter ka passe leki na mboka yango moni bana ba passe ni bonga na ministre ngana ministre te na bunda po bana nga batanga bien na bunda po baza bonne santé nazo bunda pe po na ngamoko pe na za onaza donc eza ko simbaka kisite il faut ça na calcul à vue oza na calcul ndenge nini o vivre ebike na bana nga misatu so na zu moi 100 moi 80 na bombi 20 loranga pe sarato na melana nga masanga te na sara pe dépense na boîte te po na kenda ngo te donc mbongo na nge sara likam donc so na zu boye eleke sali likam donc tango yo moko oza consciente ya mambo sala te ujana ko ya ko constater o mboka sali bozongi te parce que chaque jour ba boîte etonda chaque jour on achète des champagne chaque jour batu baliaka ba melaka sko neni nika ere comme pour éducation bano lo ba mboka ya bien te yango mona kenda ki non zala mbongo avec calcul net rentrée scolaire ezonga na septembre tout le monde a ebi le 5 ou le 9 yo zo c'est la cas septembre ko kaposa la bana rentrée nga sala rentrée bana nga kala pona moni ke na minute wana possibilité na simi mbongo na minute wana mbongo ya kamopaya ekoya kosilanga na sombi oyo avant classe ezonga na kangisi sumbongo na nga ya compte po ba benganela nga bana te parce que l'homme c'est ça bana soni ba bengana lelo ke ba bengana mwana komi ningana ya ko influencer yo ba bengana ko po ningana na mutu mwa ba opeso mbongo influence banjo kota pour éviter tout ça nyo c'est ça programmé na lobby mabete na batu basala vivre batu basomba ba champagne mais quand tu achètes des champagne yeba ke o bomba ki déjà o sa ki provision blendé na palais nao o futaki minerva la bana o sali o monique o sali nde na moins $1000 ba besoin na ngai salinga 800 200 on etika les ala ngoko divers oui batu basaka divers bazana condamné binoté dans na lobby qui par rapport ya mutu mususu ane na $100 kaka banu ba bengana ba na classe a préférer na champagne une champagne pour Saratola ya na sens ngakuna bana ba bengana na classe ya na sens te donc omoni makambo nyonso o baba belaka ba konza mboka eza na crise non tous aba réaliste papa tous aba réaliste mokonza mboka olongana ndaku nete aya ebisa yo ke Peggy Tita $60 banda commerce non biso moko nde tozo bo médication bana na biso ndezo sala ke ba konti ba koma ko récupérer les biso ba chance bana parce que toza ba négligente donc ngana condamné nga pe ba konza mboka te na place wana ngana condamné bango te bango bazo profiter na faiblesse na biso qui responsabilité au biso toza ba parents
tozo sundola bana to occupé bana te to tozo ko kozwa bana en charge te même pas ko éduquer bango parce que éducation ya mbongo te to komi na mambale ko éduquer mwana muso koza osele nyoso sombele téléphone ofutele minerva osele nyoso mais mwana za ya obeba éducation ezelo mususu mbongo to ko faire vivre mwana aza na vie moko normal ezapelo mususu donc tant na ba éducation na mbongo ya makami balé donc na bilo mi balé on a soki nga parent na réussir en te mukonza mboka ya kotaka na insect pona marambu azwaka ba chance bana mike amoni ke yo okoki na yo ko gérer éducation mwana na te po wana ya mbongo suste comme éducation okoki ko gérer éducation mwana na te asani abolukelanga bana moko ya ba 15 ans 16 ans ata 4 filles na besoin na bango na opia bango 1000 mwana tali mama abiso na parler tolala inzala jour wana mama abiso ye mokutu aza mibali 5 yo moko na mama olakisa bana ta 5 mibali yebisango te mwana wana nini ote neti nini oza na ndaku ofutelaka na bana na yo mobalo lelo ye alali oka na ndako wana mususu wana dis-moi l'éducation c'est pas l'argent atopesa bana na ba millions baoza ba mal éduqué je te dis suite nango ezala kaka ujana baokende kaka bako se jeter vers ujana donc bakonza mboka ya faute na bango te parce que to na nzambe to na satana donc o balingi nzambe batika na nzambe o baza na satana eza opinion mutu na koloba mabe pona bango te bango ezaka okende place au faiblicité ezali yepe abtie mbongo na nje a récupérer o yazaka nango besoin c'est simple donc dans tout ça na globalité nyonso ba fautif nyonso na ba faute nyonso eza ba parents donc bakonza mboka na biso soko zwi ujana parents monani kangande parents c'est la prison. Et quoi apprendre. Merci beaucoup vraiment et Salinga cher de poule vraiment Sarah Tola bien exprimé donc à l'obiv maman Moïse Angela. Je dis bon séjour à maman Rosette la fleur d'Ambour depuis Afrique du Sud. Merci à Jolie Atal en chair et en os mon papa donc sponsor et émission Oyo. Donc to comme à moi deux questions na biso moya soukane tozo chité o eza vraiment très important boyo qui vraiment Sarah Tola ndenge à lobby émission de Laka ya Congo c'est ça vraiment vraie valeur parce que balobaka la voix du peuple c'est la voix de Dieu donc aza maman ou a représenter ba maman nyonso ba parents nyonso je pense à lobby tous les facteurs sikoyo to comme na étape oyo Sarah Tola to moni bana wana merci na André Kimbuta na colonel Elvis ndenge bakangi bana mais bana wana baza komima bango wapi est-ce que solution peut ko maté parce que tout le monde bande comme ça balobi ke bana wana baza non ba mineur bako zo mo pe ba pesi bango conseil et puis mais tout le monde loko sou grave ba policier bazo ya kokanga bana bazo ya directement ya kosimba bango na nzoto ya kocha est-ce que quelque part Sarah Tola bazo kemala to bazo kelema be hein parce que question les a deux volets première volet za bana wana bazo kene na bango wapi et en plus bateau ba pesi ordre ba kokanga bana bazo ya kaka mona ba ye ba policier bazo simba bana batala soki alati soutien soni azoko tsamambo étant que maman est-ce que quelque part pe ba konzi mboka pe ba memi pe moi hein kokanga ngo pe na ndenge mo pe ya malamu te omoni titan mukonza ko ko isa ordre bato ba exécuter za ba konzité bato ba bosana ngo eza le rôle la mukonza ko pesa ordre non bato nyonso ba s'enrolaki o ba bongisa ba carte ba les kana ba commune ba récupérer yebango ezara ofele c'est gratuit maintenant yo kendo commune na commune et comme on pesa boye donc ça OK ordre pesa maki ba piango gratuit ba comment profiter voilà donc na koloba ke mukonza mboka pesi ordre na ye eza intact eza normal et bateau bazo exécuté yo ebit obi bambila RDC bambila tout ende bavana na bande de l'école et puis bambila tout ende pe ba mitu pende ça la quoi donc ezara pasi mboka na biso eza vraiment pasi mais sauf que ti ba okanga bango bongo bazo traiter bango lora ba chel ba prostituée mineur baba mineur mais ba traiter bango lora ba prostituée donc yango moni ba osala bongo parce que moi na mora ndako na ndimite soda ko ya okanga mwana mora mineur a kidnappé je ne pense pas donc ba zui bango na ramoro boye ya ba prostituée mineur ozo comprendre mais eza pas sikaka bazo kanga bango ba ok na bango na ba kasho
toaka na prison d'enfant. Toza pe na tribunal d'enfant bazo samba so bakangi bakene na tribunal d'enfant arosamba pourquoi ça qui vit oyo pourquoi ya robando répondre adresse à ba parents et c'est par là bazo le retaper ba parents donc ezate ke bazo kanga bango bakena bango soki wapi non ba kanga bango bakena bango na prison ya bana ezali mais avant que de prison bakenda na tribunal d'enfant babandi ko interpeller famille na yo papa na yo maman na yo nini lekana boena boema na betili solo pourquoi se retrouver na vie wana ou soit pourquoi se retrouver na balabala donc et par là baluki moyen bakangi ba parents soki pe ba parents baza divorcé baluki papa baluki maman bakangi bango et ba commencer na droit de l'enfant et voilà par là droit de l'enfant batangela ngo classe ba une manière nini bazongisa esprit à mwana na ndako. Et puis baroté apé ba parents moi non ndenga sa komi boye faut beaucoup tambuse boye bo meme boye bo zongise boye et ça charge na bango ba bazo bateti ba ko isi loi oyo donc ba bazo baté quoi chose grave tout le monde ba propriétaire à ba boîte bakangi bango tout le monde bana moins de 16 ans ba 15 ans ba komi ko se droguer parce que bato bakangi population ba moni ba kangi ba propriétaire ba boîte wana mais ne nezake mambo talikasu moi quelque chose ba pesi mais bato wana saratola est-ce que bato na pe ba koyi ko bimisa bangote devant ba itandomike devant télévision pour na bato na pe basama parce que bango pe mutu bazo yamba ba mineur le to moni ba mineur le bazo melisa bango ba drogue est-ce que pour na bato yo ba kolo ba boîte ba propriétaire ya ba place oyo ba retrouver ba mineur. Pourquoi batouana basambisi bango te bazo bomba bango parce que baza na moins possibilité parce que bano bakangi bazo ko luka moins $5 siko tango bokangi bango bokangi bana wana azo luka non $5 siko kangi pona futa monde à 100,000 $5 kuta zo luka parce que bato ba bomba ka bango. Pourquoi bango bazo financer bambongo pona batika bango il fallait pas bimisa bango est-ce que décision wana bazo kanga kaka bana et bongo bato bakuti bazo melisa bana na ba drogue bani pourquoi pas pe bako bimisa bango na bato bazo sala ba vidéo pourquoi pas bako bimisa bango pe po ba samba pe face à la justice poni bako sala ngo pe bango bako samba na justice te parce que l'infraction est individuelle comme on dit que bakangi kaka mwana makenya so moi quelque part ça peut moins injustice na mboka kasi yango lo na lo ba faute za ba parents parce que mutu lora ngata ndia bokangi mwana nga bozoki wapi tozoki na cheche na ndako cheche na banini oh mais cheche faza interpeller mwana na baby pour la cheche tu vois donc yango mona lo na lo ba nyoso saka ba parents ngana pesa na nga faute te ngana pesa même pas faute na batu ba barbe et tout ba ezaki il faut ba exécuter mibeko oyo mkonza mboka pesi mineur na boîte te na hôtel mineur te na be mission mineur te to mona akute pa papa molia so eza be mission a viol mona akutu a bombelonga mineur parce que ba olandela na tribunal d'enfant mais oh lelo ke boîte ezo accepter mineur à côté parce que mineur wana ana mbonga somba ba 5 champagne ya tala intérêt ya côté kanae ya ngwa côté mineur et mais lelo loka ba beti c'était na général Kasongo bake na bango ka bongo nzamba kosunga mboka o erobongana ngo ka un jour erobongana ngo donc maramuso eza trop spirituel erobongana ngo ça va tout la tutika na mutuna na biso ya suka so na tunité en direct to ça qui émission te ba musicien congolais pe baza ba auteur de basse ya makambo to komona dernièrement awa na vacances ba musicien congolais mona awa ba ujana bazate tozomona bango moko kaka ba netolo ba ke baza ba éducateur de masse mais quelque part ba musicien congolais pe baza pe ba auteur ka ya ba ujana awa ba ujana bazate oka bo msusu mwana moko ya muki azo sala clip na msusu un leader ya mboka oyo quelque part ba musicien na biso que bazo sunga merci na biso ya Congo par rapport pe tozomona ba habillement msusu be bana bazo lata ezo taper na ba clip est-ce que so tokolo bito loba sara to loba musicien pe congolais azape ko éduquer masse vraiment le loso to moni pe ujana pe kotibwe baza pe ba hauteur te ba musicien na biso pe baza ba hauteur oui omoni ngapna na pesa nga bango faute te sincèrement na pia bango faute te parce que misu ba lo bakutu ba kaili ba bebisi bana misu ba lo ba i mais i ro bebiselo mona ndeni tant na lo bezaka éducation moni
éducation yaka mbongo te éducation eza mayele ya façon nini ovanda na bana prière pe na kati mambebele parent na parent yebaka kogere mwana nga ko bando condamné batu ka boye te na condamné ba musicien na sala boye non musicien profiter neka na faiblesse ya yo parent nengo memeli mwana donc musicien a profiter ka bongo ponga boye mwana nga na ebité mission bando luke na onde nini to muto bando luke na onde nini influencer qui vient faire une émission ou bien yaka osa clip na kofi to na nani c'est impossible. Donc faiblicité na yo parents ndengo yedikele mwana na yo et musicien profiter na ye nango musicien moni ba eli mineur moko boye il s'allie bien mais sauf que l'état penda telemela ata ba mineur ango ba beba ata ba mineur ango ba bandumba l'état penda ko a coincé hôtel mineur te boîte mineur te clip mineur te donc bazio penda na ma mineur penda ko okei baleki so ata na TV sambo okei au mona maramba ba mineur na ba ujana o na ba tekateka évité po tekateka o meme wapi erevide ba biloko ba kombenda bazio boye mukonza mboko ba monyo na mutu boye ba sambu siyo marambo ekosila bango pe bana babana ti tout se paye ici ba ba biloko bino bo sala o tout se paye ici ba nga sala nga rapasi pour na parents histoire nga fort donc ils ont nga pena mutu pour na to suki sa sarato la babi analyse sur le net et ça la moi bien anti-valeur le lot au moni ma mission congolais ba telemi yo po bundela anti-valeur impolitesse ya ba chroniqueur ba chroniqueuse les lots sarato la to moni de décision prise face à la justice au fini mutu OK ko samba sarato la peut dire quoi est-ce que ko peut ko redresser ou bien ko recadrer bandeko batikali non na ba anti-valeur oyo vraiment ba pesa ka respecter pas ba artiste et musicien par rapport parce que to boité analyser ça les manka ko ça la critique menaçant ça bien mais ça sous critique t'es comme ba injure tout le monde peut l'éloper ba star yango pe ba mon non trop c'est trop to zappé ba père de la famille ba injure musu zo bimaka et ça la bien été sarato là étant que aussi chroniqueuse parce que to comme pe na suka pour na to zo vie na yo anti valeur chroniqueuse il faut afinga ma finga chroniqueur, il faut aller bas, oh, et n'importe quoi, on fait plus notre boulot. Ce que tu n'es pas dans ce ministre de la culture, pour nous marambo ici là, tout le monde malgré que les décisions prises dans Bastar, bah moi qui est face à la justice. Ça rato la peut dire quoi par rapport à l'analyse pour nous tout ce qui ça. Et là, il bosse na kolo ba na ba leader ya ba groupe na biso ya musique. Décision est bien. Décision est bien. Na bandina na bango ba leader décision ça bien oui mais leader yo moko pe yeba ko se respecter leader yeba ko se respecter o monelo nyos tu bulo tu na yebiso so kotika bolingo bulo ekufi yango moni ba orchestre belé comme na ba problème ya ben injure ya ben site ya ba rancune ba conflit na ba ndeko na biso ba journaliste basi pona biloko bulo tu so koti bolingo bulo ekufi boule kokufa parce que yo koti déjà musicien tango wa musicien oyebi que faut za na ba journaliste ndinga po ba panza sango na yo po biso toza wana po na panza ka sango mais tango yo zu de moko okomo bimana ye moko wana olingo sola na sarate po yebi que so soli na sara akobima pe na sara po nde na mona la sara ndi ale kinga na makambo so mais kiso sara pusanya wa akobima na sara OK azobosa na ta azokanga ja leader a besoin ya batu pembeni na ye oyo ke ba soutenir ye bazwaka ba image na ye batambusa kango par-ci par-là mais leo na ba groupe musuto comme on mona chroniqueuse akanga musicien comme bien privé na ye chroniqueuse mususa ko yata sa l'émission OK abosa na émission les intérêts ya chroniqueuse te les intérêts ya leader wana parce que so to net dit chroniqueuse to ebi so to e pa wata et puis combien de sites et pas wata donc tchana mutuno ke 10 sites et pas wata 10 sites wana et pas wata mutu na mutu ana batu na e batalaka e mutu na mutu ana nombre ya babone na e sko yebisanga combien d'abonnés pe sous batali wata o ba ebe écouter que jour wana ga wata o sala rep mais grâce à 10 filles wana 10 sites wana ko tala wata
batutu bazwi image na Egypte batalika wata repetara ngana olu naza beze omona pe munusu nalinga wata bwaka nga mena mona ndenga obanda te mena moni osake mission na wato ko tuta ntsangana ozomona babilo kango misenda o bénéficier. Alors bino ba musicien biso za pona bino peso bozate biso pe to sala boulote to boite boulot na biso sengara moi buzz moi nini mais bino moko bozala ba foyer na bino bozala bandeko bo se respecter po ba fingara bino te mutaye musala pa na auto journaliste po et arrivant na mona déjà comme les musiciens na besoin na ça une émission et tout atuni onanu tine na photo na otindi wana ta bien mais avant tout ça une émission photo kutana na to solo ma solo mo boy ta niveau mutaye ça une émission ils a pas intérêt na tes intérêts na yo ayi koza sango na apanzango azo vivre ndenge nini mikolo azo préparer album nini à côté studio parce que biso c'est monde entier de tala biso ya loka ba chaîne télévisée te batutu ba na boulot yo leke mission na ngotala mais bango ata uti musala ata 2 heures fungula ordinateur na e à côté YouTube ata l'émission ba moi ata à comprendre que kabosa na studio fona luka mbamo a contacter ko pesa nga numéro ka bosser a bwa kanga et tout donc ben formation na bango ya bino ba musicien na biso tozo panzango mais pourquoi basi ba ebele bolinka bo créer confusion na rancune na polémique na ba journaliste à internet parce que ce peut tolandi ba conflit na biso ba journaliste internet zo taper mingi ka na ba musicien la plupart ezo utaka na ba musicien alors conseil on na ko lo bana ba musicien na biso nga esara nga pasi so na mona ba ofinga mutu et soir ngai pose éducation na nga te sara nga pasi ko lo ba vérité na ko finga mutu ya makami balé mais tango ko bo finga mutu azana mwasi azana bana nga siko eshoka nga na mona ka neti ngande mwasi na ye ngande mwana na ye neti ka ba fingi papa biso et ça la nga vraiment bien te alors ba musicien na biso ba leader na biso obosaka biso tozala boy ba un peu qu'on se comporter vis-à-vis ya ba danseuse vis-à-vis ya biso ba journaliste na biso ba chroniqueur nde bino bolobaka po tozala bien to boy te buzz mais nga yebi ke buzz oko créer ngo pe na ba ndenge mo obu net président nga kabose auto créer buzz na concert ba tutu batambusi vidéo kabosa ko ya ki ya sala buzz abonné à ça l'émission finga ba leader mususu asali base na c'est tout le monde qui regarde ça mutu toi comme benga zola biso no ka bosa expliquer biso nini komela na podium nani attaché de presse na ekutu pisha soda ye moko azipela image wala panzanga bitola yo ebite yango nde base yango nde makambo akomi abitala bakisa ka bose e balukeli ye moko na podium akwei attaché de presse na ye moko mutasale lo randengwana eza base beze ka to finga na te titan na ngamu na biso siko ba journaliste eza que mama yo yaki musala soko banda ko envier musicien na libanda poko mama kangu na yo tango memi yango na musala lelo bokomo fingisa ba biso basara tola to yaka na biso musala okoluka mibali te to yaka na biso pete po mokile ye ba biso to yaka ndenge za musala batu nyonso to viser to monde to mona musika mpo nga pena na visa pena un jour na sa chaîne télévisée nga na kata RDC tamsu bino bo sala makambo na maseki bo suka nde bo suki tenga nga na sala yango na koma musika penza nga na sala yango pona koma musika loka na yeba ki yango te na koti pona yeba yango parce que nga sali marketing o comprendre na koti musalo pona na bolingo nyasa pona yeba yango na yebi nini na koma lobby moi ça rosa moi monter zala un peu bref parce que oza moi monter zala vraiment un peu bref zala non parce que na yebi ki na ba sujet boy hôtel maramaka zala bref pona tozaki na sujet o jana ozaki kaka moi analyse pona ça donc conseil kanga na ko pesa eza que tout ça boulot tout ça vraiment boulot bandeko nango moni lelo okoke na makala muta olando ate to bando seka tant to finga ye sala we to check commentaire mais lelo se retrouver pas sa passi tam su muta yotikelo li pazate to sa boulot ezate to finga bato baleki biso boulot ezate to finga ba mission na biso baba mission na biso ba sala honneur na bamboka ba pa ya ba respectera bango bez ezaka to finga na te
ngana bando finga Karine na finga intel toko beta liso omoni beze koza lokolo balikamo boye oyebi ke yango eko swa mutu tellement te ke tokoma omona lelo fingi mama muninga mwana muninga vie privée muninga non. Donc tout ça la buzz mais na ndenga propre quoi, tout se respecter, tout taper lobby au lukoba là ba ozong selo vidéo na ba bokilo na yo donc ozo ça buzz avec calcul, donc total la lobby, donc konsenga ko pe sara yangwana Sarah to la finga na été quoi, donc c'est ça vraiment émission Lola Kaya Congo balobi omoni tribune de réflexion. Sarah to la vraiment bien parlé, bien dit, Nassir édifié bino vraiment ba cher internet namso bolandi so partout dans le monde vraiment pour nous réussir ça kosuk sanat Sarah to là. Moi jusqu'à un petit conseil pour na si jeune abiso phénomène Ujana ba memi bango wapi ba ke kosamba na l'état. Moi conseil pe au PC moi ba dédicace bambote bato bakozwa libako ya kolanda partout dans le monde, na Afrique, na Australie, ti na ba Russie, na États-Unis pe na tout monde wana bat bazali ba Henri Modokolongo ba otala yo. Donc moi petit message mo ya mukio bien conseil et puis au bas qui pe ba dédicace. Conseil na ko pesa d'abord na makambo etali Ujana biso ba parents to ba ko éduquer bana. Mbongo les éducation te zwa pena temps ko éduquer mwana l'accès mwana nzela prière l'accès mwana vie ko bombele lorote et salaka te fort sur 100% ata 60% okokisa ba posa bana isaka bien et puis etambole na onde ça ke bebisa bana, donc ndenge oza ko se comporter na bana ba otala mama biso kuta kendaka bazana mibali bo asala boye et bo ma moral la bana. Donc surtout biso ba maman pour biso nde tozarana bana papa bimana na biso nde, donc il faut royeba vraiment et na pesi sous conseil mingi na bande kona biso ya presse ba musicien na biso bande kona biso ya presse botika ko finga eza bientôt base to lukango na bandenge mususu ko finga lobby kuna mabezali, donc na ngamba ba musicien na biso toza wana pona bino boza pona biso to sungana totika kosala o tozo sala lelo eza vraiment malamu te kokangisa kosala boye misubabi na osdekara na bemission internet te soko leki na bemission internet te et que biso ba osenga biso to saka émission na yo mo te ko pesi biso pe ba o pasi to sala na biso mabe wana te, donc na sengi na pardon kaka pardon bolimbisa ba chroniqueur tout ba journaliste tout o ba finga ba leader tout nga na sengi pardon na place na bango bo pesa biso pe chance ba mbote na nga na pesi na babi yependa soutien na nga numéro 1 Geller Kamuleta depuis les États-Unis na pesi mbote na Junior Kabananga le coach de mon fils na pesi mbote na babi Muyaya boutique Muyaya yonde Sarah to la sora zabo ependa babi Muyaya nde na pesi ba mbote place oza na Chine ba bon séjour na yo na pesi mbote na batutu o balinganga information suka batutu o bolanda nga na fimbu Sarato la boti mwana na ye asali chaîne na ye o eza bongo Sarato la TV, donc STB TV bolukanga kuna bo s'abonner na zawana na sabino ba jara ba analyse boye be mission o eza éducatif bo CP na makasi. Numéro de contact na ngeza plus 243 82 38 71 733. Compte WhatsApp nanga et Facebook nanga eza Sarato la Benanga, donc na lingi bino mingi bo continuer ko s'abonner na chaîne na biso Congo température ceux qui ont besoin nanga na robandu ya talaka tita muto sala quoi, donc moni que to beti analyse moko ya ba pro quoi, hein oh que papa ko vanda talina bana ba comprendre quelque chose, donc batamaele quoi. Merci beaucoup, c'était là Sarato là, je pense que votre émission Lola Kaya Congo, tribune de réflexion, vous avez vu comment Sarato là vraiment en tant que maman, parce que tu as qui tous à la vraiment na sujet, tous à moi si na plateau, Sarato là vraiment à définir vraiment, à pécifier vraiment tous les facteurs naïe, à la kisi yango vraiment n'engeni mamboisali. Et d'abord pour na web sabino vraiment bandeko union vraiment au balobaka, ne faites pas ça chez vous, donc surtout na ba parents au balandara Ujana vraiment pour ça l'attention, parce que ezali ko baby ça surtout mers na biso bomoni
vraiment ndenge lelo bana bakomi libana donc ezaki vraiment likanisi ya malamu ya koyamba Sarato là pour un solana étant que maman na sûr que abimisi vraiment mon tema ki bo mama a lobby pour na likambo parce que moboti moko ta koyi kondima amona mwana na prostitué na 16 ans déjà aza déjà libana e ba makambo kili. Donc déjà je suis à la fin de notre émission, je dis merci beaucoup na réalisation. Il y a Yemoko Christian Mukendi, pe na moniana derrière la caméra, mon cordon, yeba benga kae Shadrach Discored, na suki na bosanité, maman Rosette, yem vraiment zali la patronne de cette site, donc yem masali plaisir ya kuzwa bilombe mibali kitoko ya côté mané Sarato la lobby que vraiment ba émission à boye et ça les manante tout ça liango tribune de réflexion émission Lolaka ya Congo. D'abord je remercie place kitoko tozali espace MJ automoni vraiment place c'est donc place Sarato la Memi Biso donc gérant combo gérant casse grâce ouais gérant Moboya swag donc espace MJ vraiment na bandalungwa awa donc avenue Bundi donc bomoni vraiment place tozaki to sali à l'aise to fandi kitoko et je dis merci beaucoup à Igor Mintou azai kolandanga na molonga naye mama Denise Fabiano na moni wana lumière ya Chicago ye babenga ka Chico Sampo depuis États-Unis Henri Modogolongo le seul et l'unique Nzambe à Canada pe na moni wana Titi étoile soki na zongi couple idéal na kati Allemagne na moni Lynx Lungelo na molonga ninae mama Pam Lungelo bato nyoso balingaka pegi Titon Junior Chamba papa français depuis la France ozaye kolananga papa na Josna Etan je reste mongo bato no balingaka pegi Titon na ona boa kité émission na mine pesa ramino elenge donc émission ezali quoi ne Sarato alobi émission bo ando kozwaka ba émission bololaka ya Congo donc tribune de réflexion donc tokutani mikolo zali koya toujours branché pe scotché à wana Congo température bye mon natie botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur Nadambu. Après avoir défilé na ba site Pola mais cette fois Congo température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Bah, émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Nous avons information à temps réel. Congo Température. Et y a mon pépé, Congo Température. Et y a mon pépé,